Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jerry Kobetox. Jerry Kobetox 207. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Bolanda biso toujours na elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Alobi masolo ya kitoko ya bien. Elengi na biso TV. Ba film na bino surtout bolanda ka donc bozongo toujours na elengi na biso TV donc bo s'abonner. Elengi na biso TV. Jerry Kobetox tia. Mbote na biso na balandi nyonso ya émission Étoile des Stars. Mbote vraiment mingi na bayangai na pesi no mbote. Toza bongo na boutique La Grâce ya Maman Solange. Yenda ya bibiso esika bomoni Berlin Maluma mama ya bana mibali nyonso. O abimisa bana mibali nyonso mema bango 9 mois albumuye yo Berlin na bino. Désormais naza na elengi na biso TV. Bolanda ngaka a émission na bino toujours Étoile des Stars. Mbote na bino lelo na yambi vraiment invité na nga Jerry Kobetox. Na éviter ce que le banini ay singalem so esenga bino ba pardon bata finga ki trop bana poto tout la mso finga ki bino yango esenga le ba pardon tema to comme na suka mbula na éviter la mso za bongo la mso ekoloba la mso finga mchodo de la prince po ekota na sala jeter na mchodo de la prince la mso epe kolobela yango to éviter en tout cas na pesi mbote mingi na ba yanga Corinne Tujibikila mon ami perso ya ngai ndeko de tous les temps, de tous les jours, Corinne Tujibiki en France, ça peut se mbote, ça peut se ba bonne guérison pour nabi que ça dans l'hôpital, na peut se mbote na bébé Daina. Bébé Daina ya maman Cora, na peut se mbote trop, ya na ngamo Trésor Maluma, grand frère propre ya ngavuma ya Kati, Jonathan Maluma na peut se mbote, Deval Maluma, ingénieur munene na Soudafi vraiment nzambe a peut se le boko za na yo abattre la protéger yo. Apesi mbote na famille na ma famille Maluma na bosante Maman Solange o ya minga nesika o Maman Solange apesi o mbote trop un star yo fungola caméra ba mon invité na nga tozana e ouais invité na nga yo Jerry Kobetox mbote mbote makasi Berlin moi ça mwindo moi ça talo vraiment ya taille apesi mbote ba meilleur vie na nga na batu nyonso bozolanda Jerry Kobetox votre humble serviteur autrement dit chaque Congo ya artiste et comédien. Moi na mobali abenda ka beauté mais malgré mikolo na bendi beauté pour on sentir ba momi ba komo lula langa pa pa mananzela. OK ngana na beauté deuxième république. Merci beaucoup meilleur vient à tous les familles au bolanda ka Jerry Kobetox et surtout bolanda chaîne na ngana epsa bino na to débrier na moyo na za nango elengi na biso TV bo s'abonner et puis merci nde bozolanda pe Africa Telema TV pour aller partout Kinshasa makambo ya Yves Malou talaka andima Jerry Kobetox ça la vidéo et puis pas mal de sites mususu etikali belé ba Vitesse TV ya petit nanga Darling et puis il y a Plasma TV pour Plasma TV à Longoli et Longoli de ces tout à bango comme Plasma TV pour acha na kombo na e mbote makasi na sponsor nanga pe partenaire nanga o na zue nanko Maman Solange Dubai loko pamba Benin loko pamba Chine loko pamba ndenge toza awa omona no eza mukeme omona kizala biloko ya danger na coin kaka ya Prince Kasavubu wana na bandal na ngambo bandal kaka pour toza na sinki na ngambo yo ye wana kaka donc en face kana salo ya mazenzongwa po biso eza na chaîne ngai atanga na ngambo ta lobela ngamba publicité azati donc bana poto bana kini surtout bana poto botinda bandeko na nyo na boutique oyo bozo ba bazar danger bozo ba perpète danger ba robe danger biloko danger pas Mère Solange talaka boutique La Grâce chez Mère Solange. Ouais, na sepeli Jerry Kobetox nebike yo tango lobaka tango lungwa pna ndako no yebo eseki mambo ezali. Oui. Parce que na ebite lo ni na minute ozo lingo loba. Ngako na bisi ba poto ko esenga ba pardon mo be osalaki na ki mutelo de la presse ba finga ki. Yo la mso ko s'excuser comme kitisa mbula sika mambo sike. Voilà lelo toza déjà monté na Facebook na komaki. Lelo toza mardi mercredi ce pasteur a dit que au na 2017 R yango yo. Et tout tient na combien de jours. Donc ngape na ye na osala émission ya na ko bani émission suka o ya 2017. Donc na lo banini. Ngai Jerry Kobetox na bandi musalo il y a de cela 6 ans na internet. Ba yuma mususu na mona bango ba koma ko dondwa
baya na sima nanga na yebi nde bazalaka na ya par hasard te je suis artiste bien formé, j'ai le bagage artistique Bon. na ina na salaka théâtre kwa ngana Thomson te et puis j'ai appris chronique pembeni ya ba chroniqueur ya minene ata bo finga ba chroniqueur ya minene Frank Stemai waza lelo président na biso ya Jimelco lelo naza pembeni ya Nadine Mambuku ser na ngai vraiment on appelle ça ba respect belé et puis nazala pembeni ya Matika Songowetu machi wa mumenu kwetu katu Jimini donc maré batu balobaka le seul chroniqueur à moi na mobile ba pese Claire voiture boye zo ba pesi au cadeau ba yu mono so ba ko ba pede lelo na tanga na bazalaka wapi na mabundi Qatar lelo ko ma régner tant Matika Songowetu ba yu manyoso bona no tanga ba yu na no tangelo na yebi ke banga to tanga ba tangela yo Lekechu Yuma René Abiri Yuma na lobasu nani leti masala na liga mingi bena Ken piana akota neka na makamona lo yengi afinga ku leki na nga mwasi eve Yuma mais yeba za Yuma dime na bomeleke moto po amutu na ngai bon o comprendre aza Yuma ba on ba Yuma mike leti René Abiri Yuma makasa ke kota Léopard ba lobike ba ofula yo ba finga ba muchodo de la presse ba ofinga mochodo de la presse nenga nini mochodo de la presse baza ba lesbienne te pona Léopard ba lesbienne ba alaka mochodo de la presse ba lesbienne baza te po ba deux sœurs nanga baza wana o ba kosa bana poto ke ba baza ba basi nanga OK ba leki na ngai na mona ke musala ezo futa bien musala eza noble ya ona kotsa bango Clarisse Plasma moi sa pembe éclairage na mbetu Rit Darling Love moi sa pembe o ma ba leki nanga o ma ke baza na beauté ya mama et puis bazo beauté ya na bango Darling Love République donc baza ba Yuma so teli le Léopard ba Yuma leke solo a chrétien mochodo de la presse et pourtant bango kutu batine nga message ba bio chéri ya Léopard ngana ko ya Léopard te nga ko sangana ba Yuma te nga ko sangana ba lesbienne te c'est contre notre au moins bilo bango basala les a contre pona biso to ba bantu nga ko za PDT comprendre nga na muta bolingo makasi momi to vivana nga bike gérasa muta bolingo na ko ma PDT nga na ko ninga pedle ki na ko ma lesbienne te po basenga leki na pa ke Léopard na boyi mais René Abiri ba komo ba ofule na Léopard René Abiri ko so fula makala na esa ba moninga na tia maboko na nga boyi bakata na yamba wera te na yamba JBT star yo ayebi na yamba wera te na yamba JBT na yamba falite mais batu na mutana poto boyebi chroniqueur Jerry Kobetox de C7 nga paparazzi a publié nga est-ce que papa nga atini paparazzi a publié nga et puis aso ba kenaza PD a publié nga na za PD mais Dieu pene ya boye ya mukebo ya te po basa mimbala mikebo même na Cameroun na Benin na Guinée ba benga ba fali nga na fali Ubuntu de la musique congolaise mibala mikebo to kana biso na bilo na biso bien limbisa ngapena to kana biso na bilo na biso bien ce que boke benge pedi baba Yuma di baba Yuma ba onya so ba Yuma baba Yuma et là on a eko loba awa et kamusinga après en tout cas Kisinjora ma sœur ce pour lingina bengo ya Njora merci beaucoup aux danger au monique sœur na biso manike aloba ki akobeta munduki boko ya bona ne batu ba ko fêter bien te OK biso to fêter bien le bi na télé vidéo na internet Kisinjora na manike so Kisinjora ça la problème mon côté Kisinjora leki ya babia ndonga shoko meilleur chanteur na Congo manike commence à émission ya ko finga kaye to yamba pe biso pe to yamba ye ya ko finga Kisinjora et puis aloba na émission na nga so ki na nga star yo so côté na chaîne ya père wana ba tampon ou allemand wana te nga na chango abana na sabatu preuve manike aloba ako torturer Kisinjora tina se ya Lilita ako torturer et puis afunda papa bien nonga na tombo na ina tombe na ye mais le loi so ina Kisinjora ata Yuma di ata Yuma Kisinjora n'est pas danger et puis preuve ane Kisinjora mtabima na internet vous comprenez Kisinjora mtabima na internet awanga na ngaloba o baba yakufi ba yo sala na interview te Kisinjora mtabima na internet tembe sili nenga fali pupa mo butu de la musique congolaise pour mikolo ba mo benga fou de fali fou de Koffi Olomide poso fingi Koffi Olomide na ko fingo makasi vie ala na lara abimisanga ata bakanginga po ba preuve ko faire sali Koffi au moins vivre la musique si ezala vivre la musique c'est Koffi Olomide apesa abacha ba fa na vivre la musique so na kosi bo contredire nga Koffi apesa ba album apesa ba presence senza apesa ba nzembo ebele o esala vivre la musique Kester personnel aloba ngona émission jusqu'au fali pupa wana to benge ngomba asu congolais te
Maman, songa na kena Guinée na côté na zanu mo benga nga fali. Poani, asa exemple à suivre. Vous comprenez? Désormais Jerry Kobetos a nous de la banque. Mais li kamwezande munduki obukana ki biso manike e betami te boaba yuma le léopard boaba yuma les Kardashian bino mutu boma olingana o alingi mobala moninga o alingi mobala moninga tane bokabwani. Si ko mochone de presse e ya pona nini? Oyi batebele ba comprendre mochone de presse e ya poani. Soki otumoli mutu ozofinga mutu mobe to moni ki asa supérieur na mochone de presse fa s'en charger na yo. Fa finga yo. Lelo mutu baba ne belé lelo ba sa ba baisse na internet on na leki grâce mbizi la sexy. Na danger na makambu. Bango tout basuzia grâce mbizi. Ndo mona lelo na musique ba tout ba beta musique o teleka ba misa bota fali. Awayemba o kaniya sa fali. Génération fali. Lelo siko bo finga ba mikolo na bino na internet. Mais la mikolo on peut pas se respecter. Ba se respecter quand même pour mes amis. On mona se respecter. Nani wana? Nani wana? Te mama komeka te poto obeba na makasi Koffi Olomide o se respecter. Koffi Olomide aza muto yo. Obi Koffi Olomide a simba ba chaîne bien. Est-ce que bi que film on ngana chana tindi batu lelo po batu bele ba ibate. Ve moi tuninga na poto bijir moi na poto nzora na mon groupe na. Ngabi attaque na lobela maka moi te nga je suis formé par Modero Totokani patron scénario à Congo apé sanga bagage nga pe na kinana formuler ba koko na botele ba koko. Na bote ba star rebelle na Congo yo. Yo yebi na otanga kutu problème so ba mona awelisa. Vous comprenez? Bato belé lelo ba oyeba valeur ya bato te. Koffi Olomide ce nga sala film na nga Yamado. Boko te na internet bo beta. Yamado film Yamado. Tala besoin ça là. Mais moi na na benga ya solisa nga kilo. Mais si on a Koffi Olomide mutu ba ça est président ça on a pesi mbota ça la Koffi central. Obi combien lia? Koffi soutenir ye Marguerite Zara na sima. Mais nga na sala Yamado. Mais va soutenir ngate baba yuma di bale lo te Koffi as exemple à suivre. Tala kota na trace Afrique lelo conseil ya Koffi lycée na ngele kana trace. Omoni soko bi ke nani ça ya ça qui Koffi central ba aliaka bien. You peux parfois senga ki no to parfois kuda na muto ngote ya sali ke ngana sali ya mado générique yoka ngana sali ya mado générique ya mado ebimi lelo. Ebimi lelo après une semaine à sali film ya mado. Batu ba tuna na poto Jerry Fabugaza lesioni na pesioni. Na batu ba ndolo ba ke Jerry ozimo sa Londres a pesio kisi yango sali o makambu na poto. Ponga na mi bimisa les 5 comédiens ami bimisa emona. Na ami bimisa star yo. Ngam ta fulanga te. Papa na Modero a fulanga na théâtre à TV. Yakin. Mais nga na mi fula na théâtre à poto. O moni président na lo bango skoboye. Président Fabregas Maestro na bengai. Président Jerry Kobetos artiste et comédien sali film Yamado aganga. Oza danger. Na o lelo mabe. Masa na ke poto mona poto na sala makambu mo après na ozonga. Deuxième tour na bengi, troisième tour na bengi. Asolisa ngati. Maso boka ba yuma mo bon album na e. OK, muta valorise. Omoni nous les artistes à cinéma. Ceux qui payent à pas citer to l'équipe bango na mbongo musika pour na ko incarner tous les rôles. D'abord, l'incarnation des rôles, c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage. J'ai déjà incarné mon rôle au Singa, même président de la République, même musicien au jeu président de la République. Ah, comment t'es? Mais le roi, toi, on a payé à passer, on te souffre. Balingi batu, balanda, on landa moutouté. On a soupon dans le musicien, Michel Bossa Kabela Ngambo, $200 à face pour se faire rigoler. Pour ne chance de na théâtre. Maintenant que nous avons le soutien. Pour n'a star na quoi nanga. Les monsieur Zaka Koumou. On peut gagner ça dépend mon dit maestro, on a ébi on a vienne. Te a solo la nga mabe. Oui, a solo la nga bien. A solo la nga mabe na olo bango. Mama wana oyela kane sala ke. C'est là na biso, c'est là na biso. Na olo bango le lo na ebi ke Villa Nova ba on a déclaré on même pas Patrick Beckham. Mais ça président ti le on a déclaré na kombo na. Pour j'ai des films. Na na film mo let na bo ça concours Yamado. Obi ke ti le salamati. Oh yemo fa buga ça vanda bo pesi trophée. Et puis na mobiliser déjà. Mon élo wana bombango. Oza numéro net. Soza numéro net. Les Nicolas n'a jamais no abetani. Sokola matakwe. Ya Robino Mundibu l'homme a joué les ballons. Yeko to d'ailleurs to so na binde ko na so komika pre yaka. To sungana to za bandeko. So ko felo mi dépasser la bongo.
mais la citoyenneté le but de moi na ma bête c'est pas à rattraper non le bien na ma bête mais ngandi na ebeli ya solane bien bien mais so bazana batu na bango Berlin obi na bisoni obi lelo pourquoi bazo finga biso ba benga so ba chronifoie tu obi pourquoi parce que ba musicien bazo ba créer bloc mo boya ba journaliste na bango ba comment limiter ba retour na bango ba question moko ngaso na kote na fali na ko tout na fali pour ba question o bango na batu na yete moi géri vous comprenez bango ba comment limiter pour ba mesana ba comment olia na ba parler na bango vous comprenez oye apeso da maloba o tout na boye yango bene ese na rambo Koffi Olomide apesa nga chance na vani na plateau na retourner ba question za danger te na retourner ba question on a grand frère à mère na ba na venir mon mère na tina mère na ma so mena ngelo na lingwa vous comprenez donc na retourner ba question oyo nga na se na luka na poser puis to mon émission na batu ba ko commenter ba belle émission na beta émission moko na musicien na premier musicien na ya na ngambinza ya Blanchard abeta guitare basse premier musicien Koffi Olomide parmi les anciens, na beta une émission, batu ba, eza meilleure émission na beta. A beta solo ya bal ya nenga ya orchestre, nzela mo na Eric tout, a beta le solo quartier latin, tango bazu ba musicien. Vous comprenez? Nous avons des talents, mais ba liko pesa biso chance te. Ya mo na sala ki mi de la presse. So meki to démarrer yo. Ma mo pe ya boloko ezati. Mais Mchodo va provoquer Léopard de la presse trop. Bah ça est le côté. Va provoquer Léopard bah ça est le côté. Bino boza wana soki mutu atumboli bozongisi na notre mais bon provoquer ça qui va tumbola bino. Tu to provoquer pour batumboli biso leti Koffi Olomide batumboli makasi. Motivé la presse fa côté la Koffi Olomide. Motivé la te ya bandaki te motivé la presse tant ba fingi Koffi za maele. Koffi il est sage. Tant yo fingi Koffi ba tebele ba bulaga, ba tebele ba bulaga. Koffi a fundi po ba fingi rien. Koffi a funda nyongo na e batikala nango. Il y a 6 mois, il y a une année. Non, nga yebi ke ko. Nazo informé yo. Mo pa finga funda ki e comment na niveau l'état. Nazo informé yo. Rigole ipo ba finga ki na émission ya moi c'est là. Koloba makambo oyo e salamité faire rigole atikala koloba kombo ya Koffi Olomide. Vous comprenez? Ka biso ba kinonde to comprendre ka alobi na Koffi alobi na fali. Mais atenga komba Koffi Olomide. Koffi Olomide pa funda ke faire afuninga te. Afingate. Kebakande wana kanisa ya kasi yo kate Koffi afundaki ye atikala na mbongo na nga contrat na nga et contrat pe emonanaki velo kwa za mutami kanda obike via tanga na miki parmi ba message so batanga na miki base via zali Alexis Mikanda ne preuve la pri justice bakati papa futa nyongo na ye po bosila to pape mutu te afinga muninga d'accord ici moi qui m'en finga pesa na kati ya wana lobite ya wana lobi biso ba kinone to timbela ki na biso ba chroniqueur ya wana biso moto de la presse to za bongo moi nana lekechu tika ko finga moto de la presse po oyebinga nga à part chronique je suis artiste na sala ba film chaque semaine il est en internet na kota na kusha poto sana simbaliti to bino bosima bocha na sala lemo obengi mo sapota so meloka après na sima sutuki nga na sala ngote nga na za mwana mfumu kimbangu na kroya kana die oyo azo bimisa moyi oyo so opesanga so opesanga te le panier circule encore. Vous comprenez? Batika au fin moto de la presse jusque là ba comme ba lesbienté jusque là to comme ba PDT mais na mitou ya batu merci beaucoup na Gloire Olangi à reconnaître moninga Algérie na lela moto de la presse fort et c'est tout ça na pona bino so mta tout molo Gloire benga moto de la presse et puis ça a raison so ça a raison ata mère na so Solange ningaza na boutique ne to ga mère Solange mutu bo batu ba yo démarrer mère Solange so biso moto de la presse to senti que mère a raison. Mais tu as démarré, on m'a cassé, tu sais, on va démarrer. On a démarré, mon local, producteur local, Major Bissadini. Moi, il y a théâtre, ça va théâtre, internet, on entend la communauté pour nous fouler. On nous qui problème, pas Major. Major, Abimisi, grand acteur, José Delongue. Abimisi, tu es béni, il y a belé au bazar Simana, bazar Liboso Nanga. Il y a que nous démarrer au côté de vie privée, à Salakabou, à Salakabou. Pourquoi tout ça? Kalami était mon de la presse, il faut pas s'en charger netto. Là, c'est une vidéo bah bêté à solo dans zela. Donc au moins mon de la presse, tout ça là on peut indiquer tous les impolis. Il y a internet ou babanga. Vous comprenez? Il faut quand même toper ça baninga mso respect. Le tinga chéri comme beto si bon na mutumba ina simana nga dinga mankenga. Dans un an mutu so ngo mankenga na beto. Pour nga kena luka tina ndako. Tuna bato baso problème na kena luka ba utina bandako. Na beta ka makasi.
Tena esika batami te yo tout le monde to finga na o mai bilo so takani to finga na ma internet to finga na ma internet to kota ba vie privée te mwana wana agafele major bisali di fort moto de la presse e kozwaye e sengise pardon na vidéo ngam na yebiso so oya na caméra o filmango abanga na ozanga te na pona ba podinga lo bango chef na ba poditer nga na bi major bisali Titi Kalu Rémi Kilola Alpha Bokole, mutasalanga na film à boîte noire. On a joué noko ya modéo totokani. Tani na beta film wana. So ba ba ina internet ne so ba yuma. Baba producteur de baba débria ngam na sana ngaj ke mo ngam na lobi on ngapi na sala ba film ngam na producteur. Et Mamboluka. Mais désormais na bise bi na suis partenaire et puis na suis productrice. Moi na moi si Ornella Onjiba depuis Belgique. Oh ya le Géry Cometox. Donc soutenir on makambu tout et puis Aza chroniqueuse à nous ça des missions j'espère au moins déjà annonce naé depuis Belgique à nous ça des missions désormais on est là on dit baka grave productrice à Géry Cometox parce que ceux qui vont meki pour que ninga na théâtre to ebi muté ma bezali OK OK le mo matiti mo o envoûté okuta na futi mbango bon et ko tumbayo okufi pour nous ça na ngefona lela bandi théâtre na 97 afdel tant moment na bana théâtre parce que yo abundisanga toromo boluli basa poto pour batindi la biloko na théâtre ngana ya théâtre par hasard te na ya chronique par hasard donc c'est un peu ça ouais to comme vraiment kine na suka émission na biso boyoki Géry Cometox ndenga lobby vraiment ya banga ni magambo te poza esika na donc ngana moninga ngana kola nzala normal ya banga magambo mais yo banga no magambo te donc ngana bata me ngana koki kolala nzala mais maloba na ozanga ngote na ko banga na kotika koloba Tim Kolo TV bonga na radio bon on comprend boyoki déjà Tim Kolo TV bonga na radio to komi vraiment na suka émission na biso ba nyonso émission Étoile des Stars maman abino Berlin yeyo omoni de ko Géry Cometox kaninga pese masolo le léopard de la presse bokeba na muchodo de la presse po bayaka mabe donc et puis na yoki na pesi rapport na za na katikati les Kardashian bango pesi bango yuma di bakaboni ba weli mibali bon babi ba lesbienne bazate ba PD bazaki donc boti ko luka ba problème to comme vraiment na suka émission papa Géry moi bambote ça moi bien voilà bambote na ngai surtout na pitch mwambila iwa kwetu wa makanda angata makuta uteka mu westerns njinjila vraiment njinjila Francis Tio Muluba cher en tout cas na yoki dédicace no pas faire rigola ça linga plaisir Francis Tio Muluba cher JCK no Real de Madrid depuis Australie et puis venanga neneli diafa mufinu kwa bandal ana kino moni mona poto ayekini lelo abenga Géry nana kina na bandal yaka to linga ande bongo et puis sponsor ma partenaire na mususu Maman Solange boutique D Maman Solange na pesi la grâce boutique la grâce na kwenka ya chi en face à Mazenzo ngani ça la bien bobo sanate équipe de base de la presse pesali après mon chodo de la presse tane Géra créaka équipe de base donc équipe de base wana bozo ba chroniqueur ba chroniqueuse à danger qui meza la maboto na bino mais le 1er décembre na obete la bino munduki moko boepo manike alobaki ki obeta munduki mais qui sinjo raza star kolekaye prévané za yumadi mais ngana obeta munduki a 1er décembre na benga yo boyo zo image wana mona munduki na ba ko fêter bien té ngande ce qu'on aime tout non ça qui va fêter bien té voilà les merci vraiment Géry Cometox merci si ananga ki sinjora ya Christine pese bambota to sekoza kane to sola ki na ba obsenga na obenga na ngape yo ti da ti anesi la na obenga na vraiment et pour le ba micro et ça bien Berlin na boselo moko en tout cas star il fallait au rappeler ngango to sana vena biso grand baoba okodioko oya groupe salongo na auto soigner siko bato nyonso to bolingi bo tindele na sengi te soki ndeni te o bolinga fete na bino ilongo bo contacter na numéro na okoma na Facebook numéro na yanga te numéro na ye bo soigner ye bo timo na carte na ye mam na ye a fêter parce que lelo akomi bien pour na bino donc peut-être bato musu bo pesa ba mbongo so be ba soleil bien e yebika bango so be ba soleil mabe bo yebisa nga pona o démarrer bango ngana banga wana ngate vena biso ko kodiko maintenant ça va azana bandala to kutani to soleil na ye reconnaître nga Géry Cometox to soine kitoko makasi ouais na vie na ya même avenue to ni vraiment avenue moko tu na lo nganda kuna ya na tike vraiment na parler a pesinga mbote pesinga bombulo vie na nga ko kodio ko na peso mbote Maman Solange
Maman Solange Bambota trop nayebi ki toi déjà au sepela pour Dubaï pamba Belé pamba Chine pamba donc babiso ba Berlin oh maman ba mi ba nyonso déjà au sepela maman Solange. Ah donc yo mena ndongo yena presse lobi ni maman ba mi ba nyonso. Ngane maman ba mi ba nyonso 9 mois libumu maman ba mi ba lo mususu pe ba yuma wana pe ba saba makelele ubota ba. Maman bango maketu ba o manke mais ngane na maman bango. Maman ba mi ba nyonso Berlin maluma ye vraiment to comme ya bien suka masalanga Corinne tujibikila sinazwaki code na boka oloba montant mpona obanga masalanga Corinne tujibikila na lingi oyo ya trop esika oza mama na Daina ntema ya na osisa te masalanga napesi bambote ya trop napesi bambote na grand frère nanga Trésor Maluma na lelo ya trop maman nanga Germain Tutonda ma maman que j'aime beaucoup bébé nanga bébé Prince Lay bébé nanga abi nanga te mama zoyanga sulek na zalek na kana bosani mutu moko pardon limbisanga Trésor Baolo sala kaka ndenge te okana ekipo Ken Soda ayebisinga de masolo no Trésor Baolo et puis na bosani te Sarkozy sapata lokolo nzambe yo ebikaka ve de to sola kinayo et puis David Lutete nebi que ça batu nyonso mais Jerry Kobetox pe ACP là et ça la bien et puis venanga boso kito panda chala lukapa la pesio bambote bele bana nyonso ya Angola Jerry Kobetox obitaka tour pour kilango pe eza nango savon te aussi la petit check. Ouais, merci vraiment to ko pe na suko émission na biso bana nanga nyonso émission Étoile des Stars na eleng na biso TV na émission Étoile des Stars. Bon s'abonner belé ça nga bien désormais boyebi que na komi déjà na chaîne o eleng na biso TV donc bon okutanga ka awa nazana bino longo na lingi bino mingi na souhaiter bino ba meilleure vie na mabota na bino na ba famille na bino partout dans le monde na souhaiter bino vraiment ba meilleure vie à bien pour fêter kitoko biso peut fêter kitoko pour bino de bosulinga na fêter kitoko. Ciao bana Congo bana poto bolanda eleng na biso TV avec Jerry Kobetox. Jerry Kobetox 207. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. On a besoin toujours na Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Alobi masolo ya kitoko ya bien. Elengi na biso TV. Ba film na bino surtout bolanda ka donc bozongo toujours na Elengi na biso TV donc bo s'abonner. Elengi na biso TV. Jerry Kobetox tia.